Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso il équipe partout KNB Kinshasa Nabiso qui ne l'équipe partout Kinshasa il équipe partout mais comme les abîmes pardon Jima c'est la raté et on a bien yo Jima Mokende où là on a Kim que bon agent zapper so écoutez nango KNB tellement KNB tellement qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB ko zapper te so kuta nango check au vandi. Bote bandeko balandi esenga ko kuta na bino lisusu mukolelo pona ko présenter bino magazine elevela ka ba réalité à vie à Kinshasa magazine KNB. Na cause ya bandeko na biso ya dynamique de l'opposition bazalaki na boulevard triomphal kuna pe e yinda kimabe. Avril 1990, et la date où Yombo Cannabis est la démocratie. Dans l'occasion de la journée, la dynamique de l'opposition a organisé un meeting pour la population. Pouvoir est la maboko, la peuple. Pouvoir est la maboko, il y a l'imoso, la majorité. La Cour constitutionnelle et le quoi la sala la Cour constitutionnelle vous allez massage ceux qui m'ont lobby que article 70 et lobby élection au salle matin Kabila Kotikala et la kisi mosali référendum na combat peuple congolais c'est que place David Ozali si sont la témoité pouvoir et kozala ya opposition na 2016 bon bangate on va une opposition au pouvoir 2016 maboko likolo d'abord. Merci. Je félicite le peuple pour avoir répondu. Et si message il y a, j'encourage le peuple. Chaque fois que nous les appelons pour un travail d'ensemble, ils doivent venir. C'est très important parce que c'est ça qui peut changer le pays. Tous ceux qui tiennent à ce que le pays puisse changer pour le bien doivent nous suivre. Ils doivent savoir que nous sommes là, nous sommes au front. Beaucoup de gens et même certains journalistes nous disent que vous envoyez vos enfants au front. Mais nous sommes toujours là chaque fois que nous appelons la population et nous subissons tout ce qui vient comme répression ensemble avec eux. C'est ça être dirigeant, c'est ça être leader. Notre peuple est déterminé. Et je l'ai dit et je le répète, un peuple déterminé est plus puissant qu'un tsunami. Donc aujourd'hui, nous allons dire au peuple congolais, Tolingi élection. Et le Komoussou soutient Kaka élection. Donc, peuple congolais, merci pour votre détermination. Tokomelaki, gouverneur Yamboka Kinshasa, depuis le 3 décembre. Que Tokosa la meeting na biso le 24. Le 15, Bakomeli biso to luke sika to kendi. Est-ce que Nanjili to lukaki ba problème? Toyaki kaka to lobit. Yango wana tozako loba to boyaki to lobit Tokosa la yango wa. MPCR, Mouvement du peuple congolais pour la République. Bango nyos ya ville à Kinshasa bazali mobilisé bazali awa pona to luka to kende na discours wala ya to bangi te to lobi to ko loba to ko vanda ezaki ko commémorer date ya le 24 avril pona date ya le 24 avril 1990 Mobutu asaki discours monene na Sele discours ya fongola kimboka na démocratie yango toye pona ko commémorer yango parce que démocratie elingi koloba pouvoir ya peuple par le peuple et pour le peuple
Les bâtiments mis en charge, ils vont conscientiser les bâtiments la démocratie. Bolandi ndenge meeting wana eleki ya ko retenir ezake ba dynamique et opposition ba lobby élection ou rien pour na bango dialogue ba kokota te qui eleki partout. Week-end, à l'occasion, il y a 26e anniversaire, il y a démocratie, à Mboka Nabiso, Kinshasa, et Boujaki Makasina, activité politique, la détendance, Batena qui va meeting na bango pour la bande de Konabiso à PPRD, Bakutana qui n'a échangeur, il y a limité. Koko Korobo, pesa bisongo ya to bare bazeme zemena bantu sa esprit. To renye lokola yo na likolo, biso ba ya kenase. Amen. Je suis mannequin, tu es mannequin. L'article 64, la coup sur coup, Dengalati, ezali arme de destruction massive. Babisoye yotango tomoni que ba rebelle oyo ndenge bayaki soki tosalaka angelete balingaki baboto la biso pouvoir. Tolobi à partir ya lelo soki baponi yo te okoki kozala mokonzi na mboka oyo te. Tina ya article 64 yango wana mosusu wana toche oyoki ata kombo na yo mais nanu soki baponi yo te ozali mokonzi ya mboka oyo te ozala yo civil boye ezali déclaration de guerre bozo yango elingi kolobaka à partir ya lelo tant qu'il n'y a pas élection tozala mokonzi mosusu te boyoki na ndenge tozalaka ebele toleki bango tokoya kolonga bango na ndenge nyonso ya 4 soki élection eza te est-ce que moto akozwa kiti ya est-ce que moto akozwa kiti est-ce que moto akozwa place soki mapono misalani te naokatanga il faut osela. Les journalistes, vous venez de dire que c'est une grande manifestation reçue. Le sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. Aujourd'hui, c'est le 26e anniversaire de la démocratie dans notre pays. Et nous disons oui à la démocratie. Et je crois que c'est l'article 5 qui constitue la substance même de la démocratie dans notre pays, parce que le peuple, qui est le souverain primaire voulait dire, et le pouvoir appartient au peuple. Et aujourd'hui, ce que j'ai noté, ce qui est beaucoup plus important, c'est que dans les jours à venir, nous allons actionner l'article 64. Que dit l'article 64? Tout pouvoir, tout monsieur qui veut prendre le pouvoir par la force, qui veut déstabiliser les institutions de la République, nous allons actionner les dispositions de l'article 64, et ça c'est le message clé de notre secrétaire général. Nous ne pouvons pas lire la Constitution en demi-mot. Il faut lire la Constitution en l'intégralité. C'est l'article de la démocratie. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce à travers ses représentants. Pour être dirigeant dans ce pays, il faut avoir le mandat du peuple. Lorsque quelqu'un qui n'a pas le mandat du peuple veut s'accaparer du pouvoir, veut déstabiliser les institutions démocratiquement élues, le peuple se prendra lui-même en charge. Bolandi ndenge meeting eleki ya ko retenir ezake PPRD ebeti c'était makasi na article 64, donc oyo akoluka azwa pouvoir na makasi PPRD pe akozala na nzela naye Kinshasa eleki partout. Tosali constat que na Kinshasa mutu soki akufi mort brusque batu oyo bazalaki na entourage na ye to pe ba famille na ye baloba kaka ke balie. Or ekoki pe kozala maladie moko aumeli nango kati na ye ezalaki koranger.
nyonso anga mokende nayebaka te mobali ya libuza okende na mai soki na masuwa soki mpe na mwato bija ya virunga omemi motema na ngai wapi natikali lawa kuwa ya pamba Kinshasa l'équipe partout, magazine KNB to kiti lisusu na terrain poto solana bakino ba yebisa biso pourquoi est-ce que ceux qui mutu akufi liwa moko brisque bakino bakansaka ka bandoki nde balie bachaka toujours ndoki na première position yango tongi to tuna bakino ba yebisa biso pona nini ezalaka bongo et puis boyoka ndenge bakino ba koloba likambongo eza ignorance dans le sens que batu bazobosana ke liwa ezalaka nzambe akela biloko mibale bomoi pe na liwa ezali chemin de retour obligé ya eloko nyonso ezo respirer eza na droit ya ko en tout cas kolokota liwa wana ezala obeli maladie te mais nzambe asi akoma bien que moto ya kozongelanga par telle voie donc eza en tout cas chemin obligé ya nzambe oyo yake en tout cas kofi balie wana eza lokuta nani akolia moto nani avandi mpona kolia misuni ya bato en tout cas nakini nao naza condamné au balobaka ndenge wana. Nous les Kinois en particulier, nous en habitude souvent ce que zobela tu négligeaka ba médecin tout monde na bango te. D'abord chacun tout monde a ka biso moko tozana nu ba premier docteur ya nini ya banzoto na biso. To se soignaka de façon que netoka onga na bela bo so na melibo na belibo na okaka bo na melaka bo. C'est pour cela que souvent système automédication, tu négliges d'abord aller voir quoi les médecins tout et tout mais ceux qui maladie moi cause et ou melaki nango et manifester qui sont manifester brisque au koufi tu as souvent dire ah to comment luka ba pokase ah la famille onani oboy kingani balo barabongo ke motakufi babomi e po bayebi nzambe te po na mokilo ba malade ezali mwana mukene te abotami mupepe wana ya mabe ezoya epa na ye ifazwa maladi boneti nga na komi wana na kufi nde na ajo nga nazali oyebi ba problème nga nasali oyebi makambo nga nasali oyebi ba maladi nga na ekoti na kati ya nzoto na ngai na negligea na melakisi te nasala eloko moko te nayebi ka nalia nazwa mbongo nalata kasi nzoto na ngai mpo namelakisi nazo neglige yango ntango liwe koya mbala moko bakoloba baleye te balingai te eza bamaladi oyebi ntango mosusu nayibaki basala ngai mabe oyebi ntango mosusu namelaka kisi moko ya mabe nalongolaka zemi na kati na ngai biloko ebeba mpe navandi ti ntango nakokufa bamonika nazolia nazoloba kasi ngiwe eyeli ngai mbala moko moto akoba koyeba te bakoloba kaka baleye eza po toyebi nzambe te soki toyebi nzambe tokoyeba kososola te moto akufi toyaki mabele tokozonga mabele bolandi ndenge bakino bapesi ba point de vue na bango na micro na biso alors eloko tokoyebisa na bakino nyonso eza ke mutu soki akufi briske elingi kolakisa te ke bandoki balie mutu mosusu mpe azali kobela banda kala tellement ke aza na mbongo te mpo akende hôpital ase faire soigner abetaka nde yango kara mais malade mpe ezolia ye moke na kati nde yango wana bosutuka boye avandaki nde bien akufi mutu mosusu mpe liwane etangamaki bongo mpo nzambe ntango abengaka mutu mokolo no ekoki atunaka mutu te alors totika kokanisa bandoki kaka Kinshasa eleki partout bajeune kino mingi bakoma kopase baton na bango na badiscussion na bacoin avenu oyo bakoki mpe komise ton wana au profit ya mosala mama nyondo zonga omona ndenge juniore akolie tata nanga kekumba koko akola mama nyondo sekwa pomona u ndenge juniore akoma Kinshasa l'équipe partout, Lolo magazine KNB
toye kosola na likambo etali ba jeune garçon surtout na ba quartier to constater que ba jeune mingi koma alamuki na tongo au lieu akende koluka to mona ba former clique mo na coin bazo sala débat ya politique ya balepe ya ba musique yango tongi to tuna pourquoi est-ce que oleba ki koluka mbongo ba pasara temps na bango toute la journée pour na kosala ba débat mo na ba coin monsieur da volonté na bango te misala pena comme tel na mboko eza mingi te mais la plupart des jeunes mususu pe babimana bango tongo musala ezate mabimi abundi azu poso obe vanda kapeka kala ndaku obetaka masola ba vita imana renaissance o wera jibe en tout cas ezape passe o ba kutana ben inconvénient ebele à partir ndaku na baleki ozo vivela bango ba respecter soute po babiki obetaka masola vita imana musala malonga na mboka ezate ba jeune abo moni o bomoi bamela ba cigarette bamela ba diamba babeta masola politique toke tozonga er mo peza faute na bango te po misu bazali wana baza ba licencié batanga penda ba classe na bango pena basilisa mais ti baluki musala bazwi te donc bamoni moyen basala eza te bakomi na bango kokende kobeta bakarte badar mais lete so musala ebimi na mboka au moins ata jeune wana te aya kobeta aya kolekisa r na ye mpo abetaka badame to abetaka masola politique lokola misala eza na mboka te yango bajeune wana bake kuna mais la situation actuelle ya pays na biso vraiment ezosenga mutu nyonso asala ba effort perso donc à appliquer article 15 débrouillez-vous pour vivre les articles moko mutu nyonso na minute esengela saelango donc tous les jeunes ba courage bazalaka déjà mais là siko misusu ba courage te courage na wesa tikobotola soit kovanda kobeta dame soit donc bazozela mkomboko ebonga ne bango va se retrouver. Mais on a situation actuelle en Mboka na biso de nsinga ya nyonso akota na terrain lukalar. Magie ya vie za la ati. Ba coopérer mai boko ne cop na mino mai. Ba coopérer chasser coopérer continuer cop na chasser. To senga l'état abengana bango te. Po ta Mboka ebonga ba tika na moko wana. Ba ebe ba sa ba copa na volonté na bango te po Mboka ya bien te. Même ko Mboka ebonga ba tika na ba cop wana. Ba ulka cop mo bien o esengel po ba ko vivre. Dans la minute où il faut appliquer l'article 15, débrouillez-vous pour vivre, c'est obligatoire. Bolandi ndenge bakina ba répondre na micro ya KNB. Alors conseil européen ça na bana mibali nyonso o bazalaka na vie wana ko sala débat ya politique ya sport ya musique eza mabete parce que eza makambo eza na mboka na biso ezo concerner mutu nyonso eza bien. Kasi ya mabe eza que ceux qui vivent na yo mobimba otikala kaka bongo ba ebi o tonton moko ya ba coin ozela opesa ka batu bonjour na poko ozeli bongo na bonsoir wana ndeza mabe. Bo changer moi mobali nyonso foyer ko la koluka po obong ça venir na yo. Kinshasa et l'équipe partout. Orao Télécom. La meilleure boxe internationale. Toutes les grandes chaînes congolaises, africaines et américaines. Osomba décodeur Oyo. 7 ans d'expérience. Orao, les autres qui viennent. Bakino va réagir pour la décision au vice-premier ministre et à PTNTIC de Maloa Kazouaki contre la société de télécommunications. Basomba na bango kasi un jour Kanga Dadi lokola 55. Depuis recommandation, il y a vice-premier ministre et à PTNTIC qui a s'adressé à la société à télécommunication.
va revoir le prix à la carte prépayée, mais jusque-là, la situation a évolué dans l'autre côté. Il y a un KNB et qui t'a dit que solo là, n'a pas vendeur, il y a la carte prépayée, pourquoi bazali ko maintenir kaka prix wana? La carte est mati selon place bisope toujours sombe la bainité. Et ça pour un sentiment na biso ndenge automaticité. Et ça place biso toujours qui ndeko sombe la bainité, ndé place ba matisi. Ozomona ndé bisope automaticé par rapport il y a place bisope toujours qui ndeko sombe la ba carte. Liboso to banda ko sombango ba 50 unités na 450. Ozomona sikoyo emati 50 unités tozo sombango na 500. Mieux que toi tu as payé 100 francs wana pour que tu profites parce que sur ba unité toujours profiter payer 100 francs. Ba 100 wana ndé tozo sangisa et monani moi chiffre. Carte mata déjà banda kala. So ba biba mati ngo pona dollar. Carte mata déjà banda kala et ça na avance ya dollar. Parce que ba bina biso $1 ya la 900 francs. Mais $1 to banda déjà ko somba ngona 1000 francs. Do ba banda déjà ko yiba biso. Ndenge dollar et mati bango ba koki lisusu ko matisa te parce que bango ba matisa ngo bien avant. Zoko la nanga ba koki suko matisa te nde ba mati $1 na 1200 et la kisi ba che dollar na 120. Alors dollar pe et mati na 120 te. Ozomona dollar et kaka na 97 95 point quelque. Donc fallait bango batika la ka na 1000 francs. Donc ndenge déjà ba poussi yango na ba 1200 ba zo escroquer population. Par rapport na ndenge ministre alobi mutaboyi yango te. Carte pe matite biso pe to matisi carte te to matisi selon taux ya dollar to banda ko somba na 93.5 lelo to komo somba $10 na valeur ya 9600 francs de eloko wana de carte et ça le gole mati taux ya dollar eza ko mate celle que unité et mata zalaki to banda somba $10 na valeur ya 9300 et malamu comme na 9600 Towana et Caruana vu que dollar raison mon en circulation to que suma ba unité en francs et titan to que suma en francs bongo sur $100 ozo gagner to bané ko gagner 7000 francs to comme ko gagner 3000 francs 3500 et d'office que notre sait que non il faut d'office que par là il faut carte mata et on sait que nos cartes mati boyoki ndenge ba vendeur pe ba consommateur ya ba carte prépayée ndenge ba réagir na micro na biso ya KNB mais biso KNB to kosenga juste na ministère ya économie yepe à s'impliquer na likambo yango Kinshasa et l'équipe partout. Trace et Force One ba chelibino mituka a bas prix na disposition na bino boza ba détail na élément oyo. Après Kinshasa, Lubumbashi, Trust et Force One lance 2 autres nouvelles agences, une à Matadi et l'autre à Bukavu. 2000 véhicules d'occasion de qualité supérieure en stock. La vente de ces véhicules est en plusieurs tranches et à crédit avec la validation d'une banque de la place. Nos véhicules détiennent un kilométrage moindre. Ils sont inspectés 2 fois pour s'assurer de leur qualité. Retrouvez-nous dans plusieurs ports de destination, Mombasa, Matadi et Dar es Salaam, avec les containers de groupage de 6 ou 5 petits à destination de Matadi. La livraison à domicile est assurée de Matadi à Kinshasa et de Kasumbalesa, Mokambo à Lubumbashi, de Dar es Salaam à Bukavu, Goma, Mahagi, Uvira et les environs. Chez Trust, le service après-vente est assuré pour la vente de pièces de rechange originales. Visitez nos sites www.japanesevehicles.com et www.trust-outlet.com. Faites le choix et contactez Force One Service pour s'occuper du reste. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. En tout cas, ekozanga ndenge nini rubrique bolingaka mingi rubrique selfie kanga photo buka kingo pese kamoke. Bon continuer toujours continuer ba photo na bino na page Facebook Kinshasa na biso. Kenbeo dega. Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Lance-toi selfie. Écoute idée. Écoute idée. Sur la photo. Tout c'est kamoke. Écoute idée, écoute idée, écoute idée, lance-toi selfie. Écoute idée, écoute idée, sur la photo, tout c'est kamoke, Bukafingo.
Écoutez, écoutez, écoutez. Lance-toi selfie. Écoutez, écoutez. Sur la photo. Tout ce qu'on moque. Boukafingo. Écoutez, 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 lance-toi selfie. Écoutez, écoutez, sur la photo. Tout ce qu'on moque. Boukafingo. Écoutez, 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 lance-toi selfie. Écoutez, écoutez. Monde musical congolais et africain dans son ensemble, basé l'artiste et musicien Papa Wemba Atika Kibiso Mokola dimanche 24 avril à 5h24. Bana Moloka i basé la vie na bango. KNB magazine toza awa na commune ya Kalamu, précisément na quartier Matonge na veni Kanda Kanda na village Moloka. Et vraiment tu connaissez bino artiste et musicien munene ya mboka oyo Papa Wemba Jules Wemba de Azali Sousouté akufi en pleine scène na Côte d'Ivoire. Et on le KNB to ko solana na bana Moloka concernant liwa ya Papa Wemba. Na tonga kuna yoki ba informer que papa akufi na ndimagité. Ndimagité on a vérifié, c'est vrai, papa Koufi a bien Koufi na podium, na podium, de Akoufaki donc tout ça, matanga bisoba na matonge donc papa loba matonge c'est matonge, ah ya kei to éviter ya tiki biso na passi maintenant on sait que la population quinoise, ceux qui coréens to la papa na kimia to rendre ba dernier hommage na honneur vraiment en tout cas que son âme repose à paix, aza papa aza monument musique na biso. Jamais. Toi vraiment na souci makasi talaka l'emblème de la musique africaine. Vraiment la star amunene ya mboka oyo Congo pe monde entier. Papa m'a reconnu dans le monde entier. Ça dit toi vraiment surpris na 6h du matin le lo ya koyoka ke papa Wemba Koufi na Côte d'Ivoire en plein concert. Troisième chanson na ya après crise bon ne toujours kaka ma sur pas bateau ça fait vraiment mal. Ninga na selinga to so sanga no ya papa Koufi papa o personne ni be papa Wemba. La mission c'est de qui a été malade, mais déjà donc convalescence c'est normal, santé zonga ina ngome. À notre grande surprise on reprendre Renan via Koufi en plein concert. Donc vraiment il a pas si magas pour na biso bana matonge nani. On maté ba na biso matonge et on a tiki biso karaboy. Donc ils ont vraiment souci makasi donc tu éviter autocollo bato ça na choc mo poto digérer il faut so na matin. Tu éviter ce to zo sous leader mususu ndenga 505 avena benga mo lokai. Donc tu éviter pasi yana pasi kozanga monima boye pasi ya pasi makasi parce que notre là qu'on attendre te comme boye pasi papa Koufi a plein de podiums na poema zo yemba donc alinga musana na uto sukola nazo pensera nzo to boye photo to kamera no ki ba bilo ba ta TV ba on dit un message ma bazo loba on a côté comme ça papa o babi papa Bakufu babi ah donc si ko lobate batasando babenga oh de appel comme oh la mon compliqué nanga malibanda bona batombe ya ça vraiment bien été message moi au Japon où tu ya masabo do changa Japon ndai bien a été un message wala la bilbanda boy la benya on dit soit confirmer là donc tokomi na suka ya présentation ya magazine KNB Mokwalelo to présenter kiango na boulevard du 30 juin soki olingela tabakutira solo yo mwasi ya kilo kende mbangu na avenue ya la numéro 21 na commune ya Kasavubu na maison Dorcas Confection et pas Mami Dorcas Kinshasa et l'équipe partout.